que tu penses que quelqu'un comme toi, si on lobby dans Kabila, au moins que tu as parlé à la femme de Kabila, ça s'est retourné contre toi. Parce que tu as mangé dans l'assiette de Kabila. Parce que ceux qui ont lié na bango, ont lié bambongo na bango, ozo bambongo na bango, en sachant très bien que c'est des meurtriers, en sachant très bien que c'est des gens qui sont malhonnêtes, c'est des gens qui sont en train de tuer le peuple, c'est des gens qui sont en train de tuer tout un pays. Okoza lokola Moïse, Moïse tanga bimena nda kwa Pharaon, azonga ki lisusu te, azonga ki mutu mususu. C'est-à-dire que du fait qu'il a vécu avec eux, du fait qu'il les connaissait bien, quand il est parti, quand Dieu l'a choisi, des fois Nzambe aponaka mutu a uti na kati ya batu moko boye po mutu anaza na maîtrise. Yango mona mutu balukela mutu ezaka mutu ayebi mutu. Donc neti yo kofi, omeka kinanu ko balukela mwasa kinga kati. Mais e balukeli yo moko. Parce que kilokoso na ezo silate. Ce qu'on a qui pensa déterminé. Quand tu as commencé avec Mama Di Mama, il fallait continuer. Pourquoi tu t'es arrêté? Si tu savais que tu étais dans les vrais, pourquoi tu es venu demander pardon? Il fallait continuer ton combat. Parce que quand la femme de Kabila parle de la justice, pendant que elle-même ils sont au pouvoir, on n'a pas vu la justice, on n'a rien vu d'évolution, on n'a rien vu de bon. Il fallait continuer ce qui yo mona qui pensa que ozana katia vérité. Azoba peke o ngai na bundela kamboka, ngai na lobela kamboka, mais Kofi oza bizarre hein. Banzembo oyo yemba wana, ozoba musala na yo, c'est-à-dire que musala na yo ya koyemba, ata demo abengeli yo ya koyembela nga, okendo yembela demo parce que c'est ton travail. Non Kofi, nous on a vu de grands directeurs refuser certains contrats. Et ça peut na mutu mususu azan entreprise na ye ba ko proposer pe contrat moko bwe atiango pe na mesa tali bwe tete na bonanga contrat oyo. C'est pas parce que vous êtes des musiciens, parce qu'on vous paye de l'argent, on vous dit que yako beta na eloko bwe oyebi ke mutu oyo image nanga, image ya musique nanga na ye e ko simba te. Mais boza tellement balokoso. Bonjour Neko Odile Bonzenga. Vous êtes tellement balokoso, yango wana que même temps ba bengisa kyo na Rwanda, otali même pas mboka na yo, otali même pas relation ya Rwanda na mboka na yo, au niveau diplomate, na niveau ya diplomate, on n'est pas en bon terme na Rwanda, mais tellement que Kofi oza mauvais, okende quand même kobeta, ok kokumi sabango, okomi même tu n'as point à dire que la femme rwandaise est plus belle que la femme congolaise, même si c'est pour toi, même si c'est ton avis à toi, mais ça se dit pas tout haut. Ça se dit pas tout haut parce que oza la bande kwa congolaise. Oyebi ke mboka o mi bale na moment oyo ezo simbate. Il y a des choses tu peux penser tout bas, mais il faut éviter de le sortir tout haut parce que autant la climat est à ma baie. Il faut pas que certaines choses je puisse le dire. Il y a certaines choses je peux pas le faire. Ah, Rwanda bengi singana kebet à concert. Mais na minute oyo, Rwanda na Congo, eza na bon terme été. Je peux pas me permettre. Oko zo pe contrat wana, magasin mbongo ebele. Mais ozo zo mbongo mais image na we baby. Bolingo na opona ba congolais et baby. Nga fona ba no bloquer batu awawa. Yo mutozo banga koloba na poto ezali ria yaka na Kinshasa. Je vais te demander monsieur Guilain Loyombo soki betofo. Quand je suis venu na poto, yom to zulenga visa. Yom to bengi senga ba obozo kanga bango na prison kuna. Ya manque a été de droits. Na ko kufa pour yon même te décider ça jour na kota boloko. Est-ce que mboka wana on a droit de revendiquer ses droits? Ah ben rapeke koloba na poto ezarien, il faut venir tale longi ya koya na Congo. Azo banga peyaka mboka ona bimi po na pasi, azo banga susu na zonga poso na zui malaria no kezwa traitement wapi. Na mama emo pour na fa na une semaine sans courant, na comme aveugle aba peyaka na Kinshasa po mboka biya poto yom to sombela kinga polo bayanga yaka kende tina biyeti tuna sanga nga kombo na nga sala Western Union tina mbonga biye
ba o kutu baza na Congo bazo kezwa ba risque ya mai ya Grèce ya ko lukanzela Grèce na Maroc ale ozo bangana zonga na Congo po bakanga ngai ndoki taba gile prenons pas besoin la sake ozo souffrir na Congo na ba lettre ya prénom na ese lembi ba gile mususu omona penda je ya munene etelemi me yoza gile moko na je ya mukie na kombo na okutu ese lembi na nzala po na Congo wana kombo na lembi na nzala mozo senga ngana ya Congo batu bazo kima Congo po na pasi po na nzala po na justice ezate droit ya malonga te azoba yanga pe yaka koloba na Congo ama tungula yaki muto ya betaki Macron limbata bomona kisika babomaki ye mema ama tungula bamba libanga na ebembe na ye monana te luvunu na yo yoki luvunu fokare luvunu cube luvunu fois 10 aba nga pe yaka na Congo ba o kutu na famille na nga kutu ba na Congo ba $20 bazo senga na poto ba $10 ba senga na poto alozo zongisa nga susu na Congo pona koma charge ya ba para na ngai ya mama na ngai sa kokasa alekisi 60 na pesa susu mama na nga na bandeko na nga charge nga pe na koma na liste ya bato ba senga kambongo na bilamba na poto na zonga na Congo pona kesa musa nini musa na sala na Congo ezali musala bana na Congo ezali centre de loisirs na Congo ezali gile yo luvunu centre de loisirs na Congo ezali musala onga na sala pa mundele na Congo ezali na kokota na ko baksaliste ya chômage na ko baksaliste ya chômage luvunu no yoki luvunu fois 2, luvunu fois 3, fois 10. Yomo kutu kombo no ese lembi na nzala. So batuni yo kombo na yo, okozwa inedita polo bake kombo na nga gile. So babika ka komata gile wana, omona jese lembi, ikutu ese lembi, y kutu kolobate, biki kutu ekosila mai, ti osisa kokoma preno na yo, biki se kufi. Biki kufi yo na nzela trajet kokoma kombo na yo. Aba yanga pe zonga na Congo. Zwa kaka bi, na ba biki ya Congo esi lava, eza na banzala, ba biki ya Congo, mwana ke klasi, nanda ku biki bande kokoma, akoma na klasi biki ezo koma lisusu te, po biki pa zo kanzala. Biki pa zo kanzala, stilo. Yomoko ndo zana, tio zo koma wana, ba kredi ya pasi. Mega kutu ya pasi ndo ozana mwe kuto sisa live na ngezate oko kata live na nga na katikati po mega no pa yoki nzala telefone kutu kolobate o charge ki na tongo na midi telefone ekufi yo aba nga pe yaka na Congo pona ko kap na ko kabola pasi Congo na yo nga sina kimengot nga na kimengo na epoka Erzaï yozo yokuto zo luko kimengo na epoka ya Grèce Luvuno yoki Koserate soraya Taba ndokyo aba yanga pe yaka pasi nano esi na Congo te ba o kutu bazo kende ba o kutu bazana ba kombo basali ba kombo na Congo bazo lela penyeli yo wana kutu bazo senga avobima dommage intérêt mutalekita tribunalité obuka ke ordinateur na biso futa biso 6000 kaka bango moko bakati kaka bazwi kaka ba juger kaka wana bakati kaka peine wana alinga siko nga kutu tozanga ba Denis Lesa ko défendre biso to ba toza ba ex ba Mike Kalamba ite na ya Congo wa mutema mabe wa mutema mabe yo Webite ke na za interdiction ya Congo azo benga nga pepu ya koboma nga nde baboma ama tungulu luvunu ndoki démon Webite na ane na bino kombo na ngese kota kuna aba pe yaka Congo yomoni nga zoba na keta braza te mena ya Congo braza kutu pe na koko banga pona koma pe ko pupola sasu kamingi te pe to bano pupola pe sasu aba nga pe yaka zonga
yo mo kuna ozo s'en sortir te na longwa kuna ozwi libanga oki libanga ozali na besoin libanga réseaux sociaux gile ozwi yango biso pe to ana gile kola mais to ana gile moko je ya munene je elenda o sati penda mutu penda ko je ya makasi